Oi, mokando mokengeli, leopa. Voilà, mes chers amis, tofungole miso lelo tomoni. Soba nyonso tosali que tosalaki po ete lelo batuti bazwa biso en otage. La minuti basui lelo majorité bantou en otage. Les gens se posent des questions et le konini et salami po ete lelo to koma ba umbu to pe ba soba ya batuti. Ya solo o to koloba une race de fer, des inaptes. Franchement, il faut accepter. Bango moko baza conscient que ce sont des inaptes. Mais les gens se posent des questions. Ces inaptes-là arrivent aujourd'hui à dominer sur les gens où ils sont normalement comme Ngaï Nayo. Nous parlons. Alors, Toluka, ba erreur ezali wapi. Erreur ezali na biso. Ya solo ke nzambe banko kona biso pambo na biso. Likolo oyo maso toko bele na bino bututo moi na TV lolaka vulusi kimbangu janto. Ya solo ke nzambe banko kona biso to bele ke nzambe ampungu tulendo apambo na bino. Nzambe gawo apambola bino. Kalunga apambola bino. Ya solo bandeko toye na mokuse ya alerte na biso. Oyo ezali alerte avant information na biso po ete lobi bolimbi si tozalaki lobi te melelo toye topesa bino oyo tobombelaki bino. Alors bandeko bana some kolo Congo na sengi na bino vraiment moko na moko azala concentré ayeba ke après émission oyo il est obligé, c'est une obligation. Il y a les bossons de Toyaka, s'il vous plaît, mais cette fois-ci, je ne dis pas s'il vous plaît. Je demande, c'est une obligation. Je vous exige que chacun de vous doit transmettre ces messages à tous ses parents, amis, connaissances. Oyo, Basali, na Ouest ya Congo, Wapi, na Bas Congo, na Bandundu, na Équateur, na Kinshasa. C'est une obligation, c'est un devoir patriotique que chacun de vous doit transmettre ce message. Une obligation. Attention, je solo bandeko bana some kolo Congo to komi wana to komi na kati to kote na kati na piège. Piège oyo ba tuti ba créer biso empire imatuti. Oyo ba loaki communauté Est africain. Oyo Félix alobaki ete tu suis 7 d'autres pays to kotia on a kati le Congo et ça qui est le contraire. Et c'est là que Félix a subi biso na otage de ko ba bololé à côté biso na kati na communauté Est-Afrique des criminels. Donc, aujourd'hui, retenez cette chose dans votre tête. Nous sommes tous devenus des criminels. Parce que comme ils sont des criminels, puis on peut être comme des criminels. Ils sont obligés de se comporter comme Bango. Arrêtez de faire quoi aux autres que non, c'est la démocratie, nous devons arranger ça diplomatiquement, nous devons arranger ça par des négociations. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à arranger n'importe comment, mes chers amis, moto et Babo Makango na moto. Comme ils sont très violents, comme ils sont venus avec des armes, comme ils sont venus avec des machettes, des couteaux, nous allons aussi les prouver que nous sommes aussi des hommes comme Bango. Et nous sommes capables d'agir. On a gardé silence pendant plusieurs semaines. On a vu que tu pensais qu'il y a seulement la communauté internationale Bakoloba. Mais tu dois comprendre que la communauté internationale est complice dans cette histoire qui se passe en RDC Congo. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués par l'empire Imatuti. Oyo Batuti va s'engager dans la communauté na bango. Bayena ba criminel chez nous en RDC. Alors il faut aussi l'autodéfense. Alors je vais m'adresser na balangue mi parler. Na bina ningala na ina basiko na ki Congo poete deux provinces bakoyo kayango ba Congo na Bandu. Bampangi ya Bandundu tope bampangi na Betu ya ba Congo. Pen kusaba ke makamuke kuisira Betu. Makambo be kuma na Kyoto na Betu ya ba Congo ki na Bandu. Bampika na Betu ba étranger banguna na Betu bome koti la Betu. Betu fait ça la intimoti. Alors,
betme landa bamakambo nyonso ya bome yandi kosala depuis bomo kuisa na ntoto na betu betu vala saba ke bo kuisa kasam no kusofa ntoto ampira ke ya kobaka bangombe na bo sambo bo di sabo mais c'était juste le contraire yo vanda yo ve alors betu ina betu kele na songa beno à partir ya maintenant attention que mos na kati na beno fait utelama kusonga bampangi na po parce que bampangi na betu ke na kati na bwala boke na information fait inki boke na ove bomeza ba ve inki met kuisi na bo boke douter bomesonga bo boke na faire na bampangi na betu ba Swahili o bampangi ba Swahili bometinda bona kati na bantoto na betu kuna sambo vanda ba chef ya localité ba chef ya bureau ya commune ba chef ya la police nga luvu yoke luvu bantu na benuke mona na kati ya ntoto ya ba Congo to na bandu to na kati ya Kinshasa que tout ba Swahili ce sont pas les gens de Kivu bokele ba tuti Rwandais bo nyonso pour votre information monter nyonso que tout ba qui soit disant qui Swahili ce n'est pas quelqu'un de Kivu bokele ba tuti Rwandais. Informer tes amis, informer tes parents, informer à tout le monde que Bantu nous sommes nous on vient de là, tout ça va d'économie comme baso ba soye ba ni ba tuté makamazo bozo kate bandeko bo remettre bango na maboko à la police et bo remettre bango na maboko ya gouvernement et ces gens-là sont venus chez nous pour vous tuer. Bantu na me kuisa na ntoto na beno sa muna kufa beno. Alors, maintenant, l'autodéfense. Quoi faire? Ben telama, ben kanyabo, ben sosavo, ben vanda ve, na boala na benu, o ben todo se la bango bazoya. Non. Qui va ko vingi la bo kelfe? Ben koti la bo na kati na banfinda. Ben kota na banfinda na place boge bumbana. Ben kwenda ba yila kezaba, inki mutubon le strata na ba nzoyi, banki, ben sala, ben tinda bobo basika ben sana bit tolotolo ben sabayo ben ku préparer ba tolotolo ben ku préparer nyonso ben tu kena problème sérieux na kati ko Congo. Alors problème ni na be fait que résoudre yo bet mos ben na ko di la fait ko di la bet men di la trop et ça suffit. Et maintenant nous devons être conscients de se défendre. Alors ben bangi abandundu ben changer comportement na peine. Bampangi ya ba Congo changer comportement na peine. Bampangi ya Kinshasa bo changer comportement et saleli na bino po ete batono ba moneli biso ba moneli que ba porole il faut siko ba banda ko boma biso ndenge baza ko boma biso. Donc ben nous sommes ça po wapi bome bumbana boke na kacha ba ferme ya ben tekela bo boke na kacha na mfinda na ko bumbana mpila ke bokota kota na boala kaka n'attendez pas ben ko fingi la fête ben kwenda kusosa bo. Je crois que le message est bien passé que chacun de na mos na kat ben ko fait passer message de campagne na parce que ben que moi na ke bantu mais ko douter que non to sarani alors bon la nana message et après to kota to zonga bino même message na lingala pour la meilleure compréhension ya bandeko mususu bayebi bakoyebi koloba Congo te poete bazape en danger na kati ya mboka Kinshasa tope na kati na Bandundu na kati na Équateur na kati na bakwe onyo 50 Congo boyoka audio maboko eza ile muzao mutapesa ezali mbeli soki oyiba katina maboko te donc le Congo de la koyibisa zambe na biso bolimisi bakoyela bino na émission ezali koya bolimbisi wana eza sixième. Allez, c'est parti. Bolimbisi, allez. Sur place, basololi na ye. Bonjour. Information oyo nazopesa ezali information oyo eza sur oyo ngamoko na moni etant que peuple congolais. Lobby vendredi à partir ya 6h bakangi rebelle moko na sima ya radio RTNC. Ça c'est une bonne information. Ceux qui bakonzi bakobomba parce que bazali complice oto koyi koloba bongo.
azana pongi na maziba tango bakangiye babengi bapolisier baarrete ye bazwi android na ye ezali kaka banimero ya baofficier bakonzi kaka ya basoda tango bazwi ye po bamema ye batrake ye balobi tozoboma yo sur place azoloba kiswahili azoloba lingala malamu te alobi bobomanga te heureusement ke soda moko ya moswahili azalaki sur place basololi na ye alobi bomemanga bongo te bozela nalakisa bino esika bakoli na ngai ezali na liziba oyo eza na profondeur ya 1 metre babimisi valise ezali plein na munition ezali plein na manduki na kati bazwi yango bamemi yango na bapolisier ya garde ya RTNC Bandundu alors bazwi ye bamemi na bakonzi chaque jour awa na ville ya Bandundu bazokangata bato soit na sens ya liboma bakangi ye ntango bazoverifie bazomona arme pistolet ou bien revolver na batelefone ya makasi na bamotorola soit bazomenase bashofere ya wewa na nzela po bamema bango awa soki batuni ye tozotika yo wapi bemengaka ya kote oyo bon bayebi adresse te mosusu esika azopesa kaka po ayoka balobaka yango alors bashofere mwa supplicité batiki deja mibale na inspection ya la police soki bakonzi ya mboka oyo colonel ya ville auditeur na général baboyi yango parce que bazali même dialecte c'est pourquoi baétranger bazokota awa bayebi lingala te bazoloba sauf kiswahili bazokota awa chaque jour moko oyo bainterpele alobi toza ebele tokoti deja awa bozwa telefone nga bokobanda koyamba bapel na bango bobolokalize bango po bokanga bango facile donc information oyo ezali une vraie information c'est ça on a pu kolobandi yango wana donc moko oyo ezali na insécurité totale soki ke bakonzi bazwi disposition te ekozala pasi une autre information auditeur akimisi mwasi na ye na famille na ye mais na monoko azoloba Bandundu ekozala pasi na mikolo ezoya mwasi azokende na réplique nake kotala bafamille mais azoloba à la prochaine Bandundu ekozala na pasi ya nini donc biso na Bandundu soki bakonzi bafongoli miso te message oyo ekomela chef de l'état lokola bakonzi mingi awa donc soki banéglige information wana seke kozala pasi mpona ville ya Bandundu voilà information na kolivre eza yango wana soki bakosi bobenga bakonzi ya ville soki bakobomba po baza bandeko na bango alors wana tokochange système s'il faudra kokanga koelimine mbala moko po komema bango kuna eza na importance te bazokimisaka bango. Vous avez bien compris. Donc omemi bango opesi bango na la police eza complice gouvernement eza complice bakolibere bango et alors bakosonga koboma bino alors bandeko yango tolobi self défense donc c'est à dire que tokangi bango bosila na bango moko te abima comme ça bakomona ke bakoluka makambo esika baluka makambo te bampangi na beta ba Congo boyeba makambo tozolo bele bino ojongo na légèreté etali bino na ndako na tango moni muta kote lo kati na ndako yo na mbeli yo poso za na mbeli na ndako bimisa mbeli wana oyo za premier ko tia muninga tia yepote ya yiye na ndako na yo na mbeli pa boma yo. Vous avez compris? Attention, attention, ne suivez pas tout mort ba côté on a mon diaba tout ba côté le biso wana tout mort dans la combo ya Peniel, ce Peniel Chenda azatuti. Attention, bola da bangote po ba comme na ko panga bebi ke tozana jena bangote bande ko transmettre message na bande ko tout. Bande ko la kati na Kinshasa pour passer message na bande ko tout. Balo wana pongi bande ko na bino bazana pongi na Kinshasa. Bazana pongi, ce que botiki bango na pongi et cause la passe mingi. L'Équateur bon va te que biso l'Équateur tozana na calme boko lela. Po te tango yango bo luka bango. To senga na bino nyonso ba ona na ba village oyo nyonso. Obo moni ke ba ningsi bino na te botiki la bango tante bana attaquer bino possibilité et cause la mawa et cause la milelo lokola teoki na Bandundu 300 personnes privées 400 personnes de l'autre côté 100 20 30 40 c'est trop. C'est trop, tellement défends-toi. Luka moyen de nini, oko mettre barrière na batouana avant bango ba yela yo.
sinon te kolen la bile ko servir na rien ato lelo len na yo bako mona ngo etali bango te poete yo osaki no président te otika bango basakala na yo pe ya province bandundu etaleli pe badepute na biso badepute soki bato baponaka bino ezali mpona kokamba mpona kobatela mboka polisi mosala na ye kobatela peuple mpe biloko na ye c'est-à-dire nazo annonce awa message oyo nazali à partir ya secteur ya Paikongila na territoire ya Masimanimba na province ya Bandundu na Kisumbu awa tozwi vraiment semaine kaka oyo bato moko oyo vraiment identification na bango ezali pasi c'est-à-dire mosusu wana bakangaki ye na kote ya zamba bayela ye neti ndoki akwei kaka bomo na moi maloba zoloba malunga te bapesi na bapolisi bon banzela pe yake eyibani malunga te c'est-à-dire moto moko dutezi alors toye komona lisusu lelo moto mosusu baye na ye na moto akomi awa na Kisumbu baluki koyeba ye auti wapi moto moko molai donc essence moko ya barwandais alors na position na ye aza neti mpaka donc azomimema neti moto moko maladi et puis na lokolo aza na pasi lokolo yango eyebani te abombi monduki onini eza kuna na lokolo alors bamatisi ye na pai esika poste eta ezalaka esika pe FARDC eza na bapolisi bazongisi ye lisusu wana Kisumbu ke lokolo aza non identifié moyeba batele kuna eza te bazongisi ye esika bato bazwaki premièrement na chef ya secteur ya pai alors moto wana na identification na biso ba jeune soit population ya mboka bai soit ya Kisumbu précisément place moto wana zali minito azana wese ya Kisumbu bato bazokende kotala ye azana maloba moko te c'est-à-dire alobi oyo tanto aza maçon aza ingénieur aye kotonga soki aye kotonga nini toyebi ye te alors moto atindi ayebani te moto ememi ye ka bongo sikoyo bayaka wana bakendaki kosala kuna fo kokanga vraiment miso botika bango baevolue nde baza koevolue botika oyo andimi bozoba na bango bamikoti na bozoba oyo baboyi bango mais situation oyo tozoloba oyo ya Fadiaka lelo situation s'est passé lelo na Fadiaka eza plus que dangereuse depuis guerre ya Komoto ebanda eza plus que dangereuse donc bato wana bazobenga bango bayaka c'est vrai parce que babimi na baferme ya bazamba ya Fadiaka mais selon un témoin alobi bato wana azondima te ke baza bayaka donc c'est vraiment une rébellion et la minute wa opéré wana on dirait bazolanda lelo ya kwangu na banji bato ayebi kote ya bayebi bazolanda lelo ya kwangu okosuka bayebi manaki mangunu okosuka bakati butulu okosuka banvair Kintsele okosuka bakoti na ngamba mona mputu donc ainsi de suite donc place bazali na maluku eza lisusu mosika te peut-être bayebi Fadiaka wana te mais place bazali wana bakoki koya meme na makolo baatteindre bakati na nzela mwe babimi mbala moko maluku donc place bazali ekomi très dangereux et wana eza vraiment rébellion parce que bayaka baza na mesure te baboma 300 personnes na mboka moko na butu moko incendie plus de 400 maisons. Ok. Donc faut comprendre le qu'on a zoluba. Voilà, vous comprenez. Vous nous avons nommé ce qui est arrivé. Alors, il est temps que chacun de nous a passé ce message. Na bande ko nyoso o bazana kati na Kinshasa, bango ba transmettre bande ko na kati na bandu. Bande ko ne fait jamais, plus jamais confiance à la police. La police est corrompue parce que la police est entre les mains de ces Tutsi rwandais. La force, la FARDC corrompue et ça est dirigé par des Tutsis. Le gouvernement congolais, le silence radio gouvernement congolais sont corrompus. Basali, Nakati, Yamaboko, Yabanani, Yabatuti, Rwandais, Bato, Bazo, commandé gouvernement congolais. Alors, ce qu'il faut comprendre en côté, et cause la passe, n'a pas tiré bien extrême, on a poussé, comme ça, vous comprendre. Va me pousser. Depuis 3 semaines en mode, on est à terre. Comme on a fait frère,
spécialité. Bobo bangai bakonzi. Bobo banga bakonzi. Bisa ba totiki. Nenge baninga botiki. Bazo ma. Siko biso totikuna. Tozi toza konda. La commune chima baza kuna. Bazo spécialité comme depuis d'abord. Nani troisième semaine. Tozo aller côté. Voilà, vous avez compris. Merci, merci. Partagez à vos amis. Voilà, pour comprendre complicité au gouvernement, complicité à la police, complicité à la FARDC. Batiki bango kuna, baébike, bako pesa bango rien et bango wanande bato, bako sal encore peu mo bouli sous, pour être ba bomana bango na bango. Vous avez compris? Matondo, merci, partagez. Balak na bino. Allez, à tout de suite là. Bozalawana, Bozela, Tobanda, information na biso. Matondo, partagez. Merci. Ingeta, Ibobo, Ibo.